Nous sommes dans la ville de Mwanda pour accompagner sa grandeur spirituelle, le prophète Condé Polo Dominique. En ces jours-là, chantait un cantique sur la vie. Voilà la présence à Tata de l'homme de Dieu, le prophète Condé Polo Dominique. Voilà Elangangonde Yangoyo, missionioso. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce serait le message de sa grandeur spirituelle, le prophète Condé Polo Dominique. Aliloba, quelles que soient les questions, quels que soient les problèmes, Mangakate, Lengakate, Oeza Elangayaya, Eza Elangami, Witi la Tata. Mais ya on a besoin de miuti malam. On a besoin de miuti angaingaite. Oye boya nakate. Oye ina nakate. Oye tungisa nakate. Oye sana kimia pesa nakakimia. Miuti ya malam. Mais milona ya malam ya wakulona. Kat na motema moko na moko. Miuti nyosha ya mabe. Kolo akupikola ya mbo. Ndi uzali wana uzali langana tata. Ndi uzali wana bozali. Kona ya tata chake katina mwanda nyose ko yakapona bapona mina tata okuna yawe moni samaka salanzita malam we ko bota ngomba tangu nyo kasana ngwe kauka onyoso bapona mina tata nakati tando nyoso nitenyo nyoso tikino nakapinda bakoya mbalilo bape bakoya mabota nyoso frères et sœurs somuni mutautuka liloba tikaye sepela kutundeka zotuka pesa ye courage epsa tuka banda tongo tipongwa magiri ndeke zo ba conteneur wala lo boko ya kandengona eko so ye ka malembe lokola ma bebe e ko tike na iloba vivra ilanga miwiti ya yawa mimba ya ngoyo ya kutika kabinote atata ya pasi. Confiez-vous à l'Éternel parce que l'Éternel vous a tant aimé. Il vous aime tant. Lipambula ilobaso koswana na koswana zana ndako lipambule kokota te. Ebando suka kalipanda. S'il vous plaît. Ndako na bino za la place ya kimia. Place ya opesa na conseil. Kuna mokino yo, za oyi basalami mais baza important na mission nzambe te. Satan cha somba bango. Ezana bato baza important et pas dans ça. Maranzam, c'est moins important. Mais pas ça très important. Entre-temps, il y a un bateau très important. Mais t'as l'oignon Samwanda. Le beau de Yahweh battre la motonio. Vous avez tata l'icolo et ça la binonio.
toli na biso ya lelo ezwami na mukanda ya Esaïe ou Isaya chapitre 27 deuxième verset tokotanga na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Na mokolo yango elanga na miwiti kitoko yembela yango. Amen. Tokozongela toli na biso lelo ezwami na mukanda ya Isaya ou Esaïe chapitre 27 deuxième verset tokotanga na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Na mokolo yango elanga na miwiti kitoko yembela yango. Amen. Tokoyoka na français. La prédication de ce dimanche est tirée dans le livre prophétique du prophète Esaïe, chapitre 27, le deuxième verset. Esaïe, chapitre 27, le verset 2. Nous lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Nous relisons encore pour une meilleure compréhension. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Amen. En ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne. C'est que nous appelons le raisin. Amen, Libota. Amen, peuple de Dieu. Moussala ya raisin ezali. Moussala ya raisin. Raisin ezali. Raisin ya vigno. Miwiti ezali bouma. Ezali bilei. Amen. À travers raisin, basalaka vin. À travers raisin, basaka makambo ebele. Mais comme ezali molei, lilobe ezali molei. Oyo bazolisa yo butu pe moi. Oyo bazolakisa yo epa basali butu pe moi. Est-ce que ozoyo kamela? Est-ce que ozoyo kayango? Est-ce que ozosalela yango? Parce que bilei tokozwa na kati ya liloba. Moko na moko amitalo lenge nini? Bilei otokoliaka tala kapasite na yo ya Mungu akotia. Soki bilei eleki Mungu, est-ce batu bakolia yango? Mais soki Mungu ezali muke, est-ce que batu bakosepela nango? Mais soki Mungu ekoki, batu bakosepela nango. Amen. Et nous devons voir quel est notre degré d'obéissance à cette parole. Quel savoir avons-nous pour pouvoir refléter l'image de ces messages émanant de l'homme de Dieu, le prophète Paul Dominique, où Dieu s'est incarné à lui pour pouvoir venir vivifier le monde, pour pouvoir venir renouveler le message qui donne la vie, le message qui nous ramène à la vie éternelle. Amen, Libota. Amen, peuple de Dieu. Confirmons ce qui sort dans la bouche de notre prédicateur dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, le verset 32 plutôt jusqu'au 33e verset. Ézéchiel chapitre 33, le verset 32 jusqu'au 33e verset. Nous lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Il écoute les paroles, mais il ne les met point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arriveront, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Amen, Libota. Amen, Ibota.
tokokisa mayenkolo azokitisa epai na motei na mukanda na Ezekiele mokapo na tuku misato na misato nzela kotanga na tuku misato na mibale kino na tuku misato na misato totangi makomi na kombo na Yesu Masiya na nasala mpetala na miso na bango ozali lokola moyembi na mongongo malamu oyo abeti ekembe malamu pe ayembi loyembo kitoko boye bakoyokaka maloba na yo nde bakosalaka yango te wana ekobima likambo oyo mpe ekobima solo na ntango yango bakoyeba ete mosakoli azali kati na bango. Amen. Amen, peuple de Dieu. Tozali na mutu, l'homme de Dieu. Oyo abien carré na kati na ye. Totosa ye, toyo kamela ye. Mutuna, est-ce que moko na moko tozo tosa ye? Est-ce que moko na moko tozo kamela ye? Alors pour que totosa ye, toyo kamela ye. Esengeli bile tokozwa. Esengeli vinyo tozozwa. Totala Mungu ani tokotia. Soki otia Mungu ebele, biloko bako nyata yango bako bwaka yango. Soki Mungu ezate, bat bakolia pe bien te. Esenti otia Mungu oyo ekoki. Ata zote ze faiblesse, ozwi toli zonga na nze. Me Mungu ebele ezali nini? Nene kotia biloko Mungu ebele. Azali mundimi oyo. Azoyo keloba ya nzambe. Tangu ya zobima. Aye ko panza makita. Amen. Nyonso balobi abwakisi na libanda. Azoyo kasepe na loba. Parce que zami witi kitoko. Me ye oli alanda nzelo lenge bazo senga ye. Ye akozwa nzela wana abwakisi atenzela na iliboso. Amen. Ezali erreur. Ajouter une quantité du sel qui est exagérée ou sa teneur, la teneur du sel est élevée, la nourriture ne sera pas consommable, sera jetée dans des poubelles. Donc si nous recevons cette parole telle qu'elle est, nous devons nous conformer, nous devons faire un effort, nous devons faire l'émulation pour accéder dans les biens, pour pouvoir y accomplir sans contrariété, sans refus, sans se gondoler devant cette parole. Amen, Libota. Amen, peuple de Dieu. Mais Mungu oyo, eza mukeza Mungu anini. Azeli muntu, oyo, olia yembela, miwiti, kitoko, yakozwa Mungu atie muke. C'est-à-dire quoi? Nakati na yozo yambali loba. Même bazolo bana liloba, ozo sala ngo ata mukete. Soko ni ko sala, o sala muke. Yo, priye matina oyakate. Masanzuli oyakate. Salongo oyakate. Contribution, offrande, dîme, matoni nyos bakoloba, opesa kate. Musala yo, kwento kisike baninga ke basala te. Yeba ete Mungu na yo ato oyaka liloba. Étant donné que misala ezate, étant donné que bolingo ezalite, ozo sala musala ya punda. Amen libota. Nous appuyons toujours ce qui sort dans la bouche de notre prédicateur du jour, dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le 13e verset. Nous lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Tokokisa na lingala mayenkolo azokitisa. Na mukanda na Matayo. Mokap na mitano nzela kotanga na zomi na misato. Tutangi makomi na kombo na Yesu Masiya na nasala.
Bino bojali mongwa na mokili. Soki mongwa ejangi elenge, ekojala mongwa lisusu na nzela nini? Ekoki lisusu te bobele ete bato babwaka yango libanda mpwete banyatela yango na se. Amen. Amen libota. Kolinga ete bile yozozwa na liloba ebota mbuma te. Zala mutu oyo Mungu akotia bile bakopesaka, toli bakopesaka, yo tiango na misala. À ce moment-là, Mungu anayo ezali na saveur. Mungu anayo bakosepela nango. Amen. Voilà pourquoi présence il y a l'homme de Dieu parmi nous. L'homme de Dieu parmi nous est venu d'abord présenter à l'Éternel ce peuple que nous sommes. L'homme de Dieu parmi nous est venu pour nous faire raisonner, nous faire réfléchir. Est-ce que êtes-vous prêts pour chercher le royaume des cieux du jour au jour? Est-ce que vous êtes prêts, même si aujourd'hui tu rendais ton âme aux anakimia? Est-ce que êtes-vous prêts à tenir bon pour servir cette église? Êtes-vous prêts pour pouvoir aimer tout le monde, que ce soit les ennemis, que ce soit ceux qui vous haïssent, que ce soit ceux qui vous contrarient? Êtes-vous prêts de pouvoir manifester un amour total, une charité, pour prouver au monde que contrairement à leur auguration, à leur imagination, la parole de Dieu, l'église de l'Obayazamb est venue rassembler tout le peuple de toutes les tribus, de toutes les langues, pour pouvoir marcher dans un seul chemin qui est basé que sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Bolingwe kana kabandeko. Soki bile tokozwa kamoko na mokolo. Esengeli ezala basé que sur kosala bolamu, que sur bolingo, bolimo ya mutu, bolingo ya bikelamu nyons. L'amour de quatre êtres vivants. Tant tozo linga bango, tozo bimisa pemate, tozo la kisa ete Yahweh, tolingi yo, Yahweh, toyo kameli, Yahweh, tozo la nzela na yo. Mebele, oui, on a kotika, mabete, kolasunga, mais soit décision, ete bikelamu ya tata, olinga yango. À ce moment-là, Mungu na yo, ezali bien dosé. Tango kolinga kabaninga, Mungu na yo ezali bien dosé. Motu na Nzambe aye kwa fermir biso. Ete tozonga simate. Toke ne bobele liboso. Ete na misa toko sala kakati ya liloba oyo. Na bolingo toko linga liloba oyo. Na nyo toko sala kakati ya esika oyo. Toza la bana oyo. Bako sepilisa bobele ya. Amen libota. Amen peuple de Dieu. Et voilà pourquoi sa présence pour nous, c'est déjà une prière. Loyembo tozo yemba. Ezali pe losambo. Ala kisibiso loyembo ya sika. Ezali losambo. Loyembo tozo yemba. Ezali pour que mi concrétiser. Ezali loyembo agréable. Oya okosipela nango. Esengeli moko na moko atosa ye. Ayo kamela ye. Eloba mi mabe. Esengeli moko na moko ayikanisa bolingo na kati na ye. Esengeli moko na moko aloka bokonzi ya likolo butu pe moy. Ata passe, ata mignok, ata bitumba. Okwe telema, to continuer zela, kolo kosala biso. Amen libota. Amen peuple de Dieu. Amen libota. Toyemba kaloyemba moko. Misala na nkolo ezali kembo, misala. Natondi yokolo na bolingo na maso yo salikatina ekolo oh yango amen libota.
l'homme de Dieu, le prophète Conde Paul Dominique, aye ko la kisebiso nze toto saye toyo kamela ye. L'homme de Dieu, le prophète Conde Paul Dominique, aye ko la kisebiso ete to linganaka bumoko yikanaka to luka boko nzia likolo biloko mokili ekotikala. Amen. Toyo kamela ye toto sa ye. Aye ko la kisebiso ete voilà lo sambo ya molimo. Bolanda yango, bosalela yango, kolo akozibino elongo. Amen. Présence na ye, eza lo sambo bimba. Mais ye aye, nini yo sali. Bamusuba kolba amen. Est-ce que na kati na yo, souci ya lilobe ezali? Est-ce que misale ezali? Essaye toko timo kolo oyo, kolo akozwa pema na biso. Amen Libota. Si vous nous rejoignez en ce moment, sachez que vous avez fait un très bon choix. Nous sommes dans la ville de Mwanda pour accompagner sa grandeur spirituelle, le prophète Conde Polo Dominique. Vous devez comprendre que la ville de Mwanda a 2 communes et 5 quartiers. Donc nous avons 12 paroisses Lilo Balanzambe ici dans la ville de Mwanda, plus de 45 serviteurs ainsi que plus ou moins 8000 fidèles dans la ville seulement de Mwanda. Vous devez comprendre qu'en ce moment, l'église Lilo Bananzambe triomphe en ce moment dans le bien et surtout dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Déjà, Bandeko Bolanda Biso, na lingalo ya munoro na biso, culte de Bandi, Toyaki Awa, Toyaki ko accompagner le prophète Conde Polo Dominique qui est ministre universel pour la paix, sa grandeur spirituelle. Toyaki Awa pona totala église Lobanzambe na Mwanda. Église Lobanzambe na Mwanda Awa eza na 12 paroisses na siège na bango moko et baza plus de 43 serviteurs et plus de 8000 fidèles oyo bakotaka na église oyo. Partir wana vous devez comprendre comment est-ce que église Lobanzambe ezoya toujours avec force. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important dans cette église, c'est surtout la prédication. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce serait le message de sa grandeur spirituelle, le prophète Conde Polo Dominique, au Ayenango, pour le monde entier, message universel et en particulier pour les fidèles ya Mwanda. Sans plus tarder, je vous laisse déjà suivre en exclusivité comment se déroule le culte ici à Mwanda. Mais vous devez comprendre que la caméra est tenue aux mains du maître qu'on appelle Patrick Balou qui est à la prise de vie et à la réalisation. Il reste l'unique qu'on appelle Dani Boko et c'est Adoyoué qui présente pour vous spécialement ces reportages. Restez branchés, vous savez que vous ne serez jamais déçus. Vous allez vraiment découvrir non seulement le culte de l'église Lobanzambe aujourd'hui, mais vous allez également découvrir aussi le quotidien comme télé-réalité du séjour de l'homme de Dieu, le prophète Conde Polo Dominique. Amen, Libota. Merci. La permission ya prophète Conde Polo Dominique. Ndapesi maloba. Mingi ya koloba ikozala te po papa imoka ye. Aje longo na biselo. Pour la toute première fois, précisément à Mwanda, utakala papa bandoko promettre qu'un jour à la culte d'ensemble. Et maintenant, promesse à tata et kokisami. Amen. Bandako na Christo. Na biso, na bino, na basali na bino. Tuyeka potoyoki melaka mutumo. Grâce au tozui. Nakati na liloba po mingi ba lukaki ba mona prophète ya Nzambe ya so.
Mais biso to vivre réalité nango na lilo. Lokola to vivre nango c'est bon. Yango wana esengo papa eza na kati na province surtout Mwanda. Tozotondi mingi botondi na esengo po nano esalama te mais cette fois-ci ekokisami na province. Bomoni pe likolo ya watie loboko mpona kolakisa ke liloba eza so. Lokola liloba eza solo ekotikala kaka bobele solo. Yango wana merci papa na maloba opesi, merci na mote ya tei nkola pambola mote na ba invité nyonso baye bobanga te ezala pasi kozanga bitumba ndenge toya wankola kopesa ki lokola papa aye kimia emonani kati na mboka eza bénédiction totale kola sala te yawe sasali ana biso Uta Kishasa bande ko rapporter ba promesse ango même jour ayaki lo amaki papa tolela kimingi na Congo central mbula ebetaka te mais bomoni ko yana ye na kozonga likolo epese ya yango na merci mote ya sate biso nyonso toyoki yango Isaïe 27 na mokolo yango elanga na miwiti kitoko oyembela yango ngai Yawe nazali mobateli na yango nakosopa mai wana ntango nyonso na mokolo Yawe nazali mobateli na yango nakosopa wana ntango nyonso. Elanga bomoni te nana moni elanga ngo eza wapi elanga tata bino bozana kati na elanga melanga na tata ezali prophète kone Paul do ete mutabe bisa yango. Voilà elanga na tata nde yango biso tozana kati na elanga siko na kati na elanga nde yango nde apesi makambo nyonso kati na biso moto na motazo alobiko bato bazalaka lobiko bato bazalaka kimia bato bazalaka esengo ndeka nde makambo nyonso nde yango evandi awa yango boyeki prophète ensemble. Prophète signifie promesse physique de l'Éternel sur la terre. Présence à tata Isaïe. Bandima te lilobeko sakola sangomala. Voilà présence à tata de l'homme de Dieu, le prophète Kondem Paul de Dominique. Voilà elanga ngonde yangoyo. Biso nyonso. Solingo o bénéfice na loboyo. Maloba oye nango, maloba ya kimia. Maloba ya esengo pe maloba ya lobi, ya lobiko. Yango tango nyonso toye to belemina loba ko banga ka sote. Izaka question motena mota disposer motema na. Voilà message au tata aye nango oye moko présence na tata bimika te na biso ngo alaki sibota la ke vendre le modèle le sambo. Modèle ko yembela nzamba tsaki maloba kati na lo sambo yo lo yembo ezobiki sabato. Yamoni ata uzana passe wana ba problème c'est à lo yembo. Si na kati na lo yembo uzana problème na famille te. Wana problème na kati na église te bisika nyonso zali na quartier uzana problème te batamokili bakolonga bino. Botenguya na tata evandi mobimba na liloba na nzambe lilobo bomoni eza présence na yawe yamoni solingo yembela nzambe na yo koyembela zaka te na yemba me misala yembaka misala etatolaka misala na yo partout zali misala bolingo na yo ekende kotatola mepa na yawe yango toujours bozana sengo bozana assurance ndenge toyeboyo mutako sosute ba prophète nzamba zalaka mibale misato etikala kaka moko landa nzela na ye maloba oyo apesi yango nde nzela ya solo nzela lobiko nzela kimia ekopesa esengo partout ozali soki osalelaka nzambe na yo soki oyokaka ye yango bino boyoki yango toujours même nzambe oyemba makao tous les jours nzambe nayokaki na mosika liloba na
lelo yo namoni mpe nandimi yango solo na tango na lelo yo na tomoni te tondimi te banga te lenga te landa maloba ezobima kati na ye yango nde kopesa soki minga okende moseke eza te po yo moko azali awa na biso na bino toyokamela tolanda tosalela kola kosala bino boyoki yango papa tosengi ozwa maloba yo moko. Amen. Bandeko na Kristo. Merci. Merci beaucoup. Libota ya Mwanda. Parce que Nicolas Lelo, Nicolas Bongisi, ezaki par surprise. Et banaki na mabongiste que toko koma na Mwanda pour célébrer culte dominical. Na année 2023. Tozayi na bino elongo. Pona monene na tata. On a toujours été soto uti na Angola to bimela kao. Malgré to le kaka nanto yangane dimanche te. To le kaka na ba jour ouvrable. To le kaka na masandu, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein? Même Naboma, ça fait longtemps qu'il était dominical il y a dimanche, ça a soutenu. Il y a peut-être surtout l'équipe pour na ukita pour na Sainte-Seine. Mais Sainte-Seine il y a Néoyo. Ndenge ekozala célébrer na Kinshasa le 2 juillet. Na Mwanda, na monde entier. Et saluer na Kinshasa. Et puis samedi pa awape bozuli pa. Et puis si vigno na Kinshasa. Et saluer pa na Mwanda vigno. Vous allez prêt? Vous s'apprêtez déjà pour la Sainte-Seine? Et salut ma bentotika. Mais il faut vous contribuer pour la chaîne. Chaîne est diffusée en direct. Tant que vous ça monde entier, va contribuer pour la chaîne. C'est vrai que mingi balobaka mais pourquoi il batozu ba chaîne on est capable même les lots même l'obitozu chaîne mais ça n'a pas d'importance et vous pesa lilo biloba loba. Parce qu'on a toujours dit que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Lilo ba yusala ka publicité boya yebele boya noki. Avant de qu'on bino yabo après ça qui communication à radio, na télévision. Mais voyez comment. Voyez kana bolingo na tata. Pour ba ponamne bazaka tout le temps prêt pour na lola kana ye. Amen. Donc c'est vous dire même année à tato que l'Angola, to zonga la suna Mwanda on viendra directement koleka. C'est tout les gars, tout ça comme des gens na culte non? Merci tout d'abord pour nos travaux parce que quand les gars tout le monde va poto et belle beauté ça dit et ça annonce déjà que vous allez koya muke. Vous commandez que votre matadi va commis? Non. Vous les matad. Les lotés. Matad elle a qui s'est zaka comme maman. Nde aboti nyoso yo. Frères et sœurs. Tant que bando yaka na Mwanda pona Sainte-Seine, ezaki kilta liboso wapi. Mwanda yeba na kate. Na gikonzi. Place moko ezaki Mwanda ko moko inachevé batia mandalala premier tour ya Mwanda. Hein? Villa kala. Na kikonzi. Batia mo mandalala Mwanda ko moko inachevé de culte ya Mwanda. Mais banani bakoyoka banani bakondema. Babio église ya magie mawa 3 mawa mingi.
Église iloba du début à la fin. Tokotikalaka kosimba bisimba simba wana. Elo zero tambusa liloba du début à la fin nguya ya. Nguya ya we ezali yawe saponaki. Bapona mina ye. Ni achaikat na mwanda. Ajuto yaka abi awa sala bambule bele mbule ye banakate noka kate abi oh mais quelle ville mais quelle mboka siko batu bakolona ndenge ni mokolo oya yambo matito yaka ko visiter place siège batia siège à liboso hein o place ami balé pona koya tour à liboso zaki place mususu monda ko na eba mwanda te hein non place ya di boso pona kochalo kolona mwanda pona iloba eza mwa place moko kamuke mwa ndako mwa vide mwa ndako moko inachevé na ibite na direction metant to chaka makolo bongo ndenge ningisaki na biso moko pona ozonga seka kovanda ka toluki na place ya kochama makolo mai presque tondani partout c'est grave. Yawa yoka bapona mina ye. Soit poni à poni hein. Attends ni gauche ni droite hein. Amen bande kona Christo. Même à cet moment de tourner au la siège ya Luanda. Angola, Luanda aéroport. Le baki déjà banda atta combien de années pour les bétarate na Mwanda. Ça veut dire na Luanda plutôt. Ah bien vous changer car vous êtes différent na L na M. Mwanda Luanda. On dirait bon ma passe hein. Abi na Mwanda vous les bétarate. C'est tel point batiana canivote, batonga ta canivote. Ata terrasser na banzera de moi salakate. Nabi mais comment une ville qui a beaucoup de gens, un peuple belé boina Luanda, vous les bêta raté, pas question, faut y bêta. Amen. Nako koma, nambula kokita. 2 jours pamba rochama na Luanda, bande on a vu no Luanda vous les bêta raté, babito que nota la ville, go koma na ville a pembe no océan. Mais pour nous zonga to lukin zela parce que mitu kanyo se comme le bateau place na mutu ka bande ko na bino onyo se bazaki nango et comme le masuwa likolo a mai ndeko na bina lobi oh tata o même si songa mboye si o mitu kana biso se risque kenetina no océan parce que awa mitu kanyo se comme luka place ko lekela tout et kangami et yindi mabe frères et sœurs yawa salaka na lulenge na ye. Yawa salaka na lulenge na ye. Vous calculez banda ilobe banda 1995 ba culte dimanche culte dominical ezaka moyete et banda ça même ba dimanche bandi tongo et kosuka même ataba midi 11h. Mais banda, partout, culte à dimanche, vous voulez à Makash, vous avez un péché culte, et ça l'a raté. Wana bolingo na ya wete. Alingi lingoma na ya, batela ka lingoma na banda kala. Le prédication à motei. Azali ko batela yango butumoy, ilanga na miwiti. Amen, bande kona Christo. Chikeno lelo. Les gens de Bakomo Lukanzela, pendant que tu as caniveau, terrassé, et comme presque partout, dans les années qui sont frères et sœurs. Attendez, tu as. Mais quel cadeau gratuit à Wapessin de Wonavino. Tant de Wonavina Yaki Basolone na Moy, mais les Kamini Oli, Kutungisa, 100% à Moyboy. Des Totalanak, de Nathalie Chalet, réseau Yaskanazali. Babi banda tour costal boso ya deuxième chaise pona moyi ko zala makazi ndeko na bina bi akofanda kakao tota na mto na oyo likolo e sali makambo vraiment
Boningo tata ayoka kalibota na ye. Donc on a bien dit même na regret pourquoi bah tiens vache moi je suis à l'air ti maman bando chaba papier marque tout c'est bon pour ba bana bazali c'est que normal ba frère donc on a bien yoka la bino mawa atuni tata e ko sala ka boy bande et chauffer ba frère ko la habité et vous a sous boyete do bon na ya we ko ça et salite ben ka ngazong sila bino mo ndambo pa chauffer makila mais bande ko na Kristo eti kala ka boy bien mo yeya boy kino suka basam pour ça mo yezonga ba mama mo yeya ah boy que les frères mawa pour venir ça bien merci pour notre travail libota mwanda frères et sœurs vous appelez à bolingo bongo c'est vrai que siège il y a moins des ans pas à l'écart mais tant quand même mon nez on a biso après ça cadeau gratuit pour l'église est-ce que nous ces alliés qu'on a pambola na libota mutumoko akanisha likanisha oya kuzwa itando bopona liloba malgré tout moi chaleur mukezo ya bobangate to omelate etikala mukekite sila nango dota mwanda mwe ya busepela kutuna yango mais du début à la fin et pourquoi m'envoie ya koluka kokita secrétaire là jusqu'à 10 heures parce que ba sirène 14 babima ki bazana binelongo na basi na mibali sirène et yaki wedo luka pa ne oyo ba créer complication makasi na ba foyer kaba sirène 14 wan et mingi même ya ba frère ya bandimi bongo bazana ba problème sérieux pendant départ et pourquoi ba frère bazana départ ole basala musana tata batonga et matin même 2 niveaux pourquoi pas amen bobanga ba sirène ndi ba yaka ba bande ko na binut ata baleki pemena bino ba ko toucher bino boluka po bomona bango banganite lenganite baba pona mina tata un jour bakuta kuna na kana ibale na usenya babongola mite batungisa mpepe batute parce que ngeza ka ko seyan o ka pembene awo même ne balé o pembene awo po emela makila batebele mingi banga bakende mingi umela te ngeza dans 6 ou 7 mois problème sérieux un accident mortel mais kolo ko écarter danger et pas nyo se ko ta izonga kona sike wuti banganite ma pona bilenge mais on va toucher makila bilenge mingi po mo pepe enge yawana nadi loba quel que soient les questions quel que soient les problèmes bangakate lengakate o Israël ya Israël ngami witira tata kitoko nango foye bafoza la moponami bo bala baponami te bakoyeba kitoko yelango te Israël ngami witira tata yozali mi witi mais ya wana besoin bota mi witi malam ana besoin bota mi witi ngai te oye boya nakate oye ina nakate oye tungisa nakate oye zana kimia pesa nakakimia miwiti ya malamu pote nyosha mabe kolo akolongola yango metobite ke batu ya mabe non milona o ya mabe kolo oyo ya wal kolo alona kite mais milona o ya malamu ya wa kolona kat na motema moko na moko miwiti nyosha mabe kolo akopikola yango miwiti ya mabe kalikile peme pona penser na nyonso ya mabe penser ya mabe onkolo alona kite ndi ozali wana ozali elanga na tata ndi bozali wana bozali nkona ya tata chake kat na mwanda pote bayeba liloba pote balanda liloba
po ete batambola basalela liloba du début jusqu'à la fin. Amen libota. Lokolo sa ilanga na tata moyibi akokota te. Omoni bato mingi balonaka bilanga bazwaka basinga bazwaka babitende ya rouge bazwaka ba bilamba pembe bacheka telanga po bandeke baya koyiba te. Mo oyelanga na tata nkola chaka eloko te mo pepa na ye tambolaka moto amabe akotushe yo. Nyonso ekoyaka mpona baponami na tata loboko na yawe ekomonisama. Nguya ya tata nde evandaka mbakata motema pe kati na nzoto ya moko na moko. Amen libota. C'est à tel point chose na kati na liloba frères et sœurs. Zala sûr. Comme on a toujours dit par nos confrères gabonais qui disent tout le temps que frères et sœurs, on est au bon endroit. On est au bon endroit. Mingi baïba rateke bisira bozali hein. On dirait hésitation, on dirait doute, on dirait passer côté la point d'interrogation. Mais mouta landaka liloba che point d'interrogation que leur mimo sakana été. Zala toujours une assurance que kolo azali ko tamsa lingoma na ye. Zala toujours une assurance que kolo a ko chalo boko na ye kat na bino. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous vaincre. Vous avez toujours la victoire devant vous tout le temps. Confiez-vous infiniment à l'Éternel. Parce que Yahweh dit que l'on a yo mobimba na kat ne langana ye. Zalam buma malam. Oye bota kambuma. Zalan zeta malam. Oye ko bota kambuma tangu nyo. Nkasana ngwe kauka ha. Eko kauta atamukete. Eko kakatana atamukete. Nzeteni sa nzube kola ubwaka. Simba liloba. Mais c'est pas là pour être autant de s'appelle liloba bangate lengate. Et c'est là que musimbi Bible. La qui c'est liloba. Et c'est là que on a na kenda. On a donné ma diplôme. Il y a doctorat. Oh, il y a théologie. Yem ça y est, frère Zamouana. Bana nyo samike bino de bokoli sabango. Ba bebe nyo spirituel. O basimba, o batanga, o Bible, bakenda Europe, koye ko la Bible, bakotika la kaka bana. Yonde ozui lila ku ya solo, lila kwa malam, lila kwa molim, pona ko tambulisa mukeli mobimba devant tout le monde. Amen libota. Parce que tant lilobe bandaki na monde nana kondima. On dirait, église à ma pays, église à ma pays, n'a beaucoup. Église de apporte un salut dans chaque sikali lobe comme. Voilà tala, tout le bateau que de votre monde, baboy loba, au passage tombi photo italienne en zamidaye. Mais c'est le principe. Si vous avez un d'accord bateau de fanda, que chaque photo yang de qu'on a binoté, pour bayebi makamuna bango, ce que ko beba. Bako yina yo. Misana bango, ce que vous allez étouffer. Bako yina yo. Mais faut ndako na yo moko, ya bino moko. Oko cha photo. Ok, hein? Peut-être maman chaki photo. Nanda kwa batu bayambi yo. Po vanda mo serjou muke. Obambi photo na mir. Mais ko tungisaka bango. Eko nyoko la bomo ina bango. Nyoko la kateme mutsoza na makamususu azo sala ya gauche droite. Eko nyoko la ndako wana so ekuti misala. Mais so ekuti bana na nzambe ba hike ba buto ape ba obongo la mitin pe ba olanda lilo. Voilà ce qui est très important. Bino nyos na basal na bino boyeko sala la ya. Boyeko sala le tomo na ta. Pona ko petro elanga memiwiti elanga ya. Bino nyos katina elanga na tata sepela kalanda kaloba na bukebine sengo nyoso. Yawa yebi bino, ayoka kabino, azaka na bino elo. Amen, banda kuna Kristo. Liloba boule, liloba bomo yena mukili, c'est vrai que tout le monde ne pourront même pas se convertir. Mais les enfants de Dieu,
Mais les élus de Dieu, tous les élus de Dieu viendront dans la parole de Dieu. Oh nyonso baponami na tata nakati tando nyonso netenyo nyonso tikino nakapinda bakoyamba liloba pe bakoya mabota nyonso bakumba mabolongo na bango na kati na liloba parce que liloba tata eponi ata baponami te même ba o nyonso baza ba ate bako changer comportement même o banimaka yawe te na mikolo mezali koya bango nyonso bakopota mbango bakokota po babukuma mabolongo ne pana tata même o nyonso batukaka frères et sœurs so moni mutu aotuka liloba tika ye sepela kutu ndenge azotuka pesa ye courage yebisa ituka banda ntongo ti pokwa so moni mutu aofinga liloba yebisa ye frère na sepele na yo continue kofinga du 1er au 31 décembre, même na table, finger, même na toilette, finger, même aux gens plein comme finger, mais baby tia ko finger ta ko tuka loboko na yo ko joyeux. Baby ba green de ko ba conteneur. Voilà loboko ya yo e ya kandengona. E ko joyeux ka malembe lokola ma bébé. E ko tike na iloba. Vivra. Amen. Bande kona Kristo. Liloba oyo. Zami sala boy. Ko jena kabate wazami sala. Ko jena kabate wazana bakishi. Ko jena kabate waza na kindoke. Mwana liloba kuti c'est inutile otanga komondo kina monoko na yo. Au péché déjà accès na diable. Mieux vaut otika ozala polele vis-à-vis na batonio. Ata okuti mutalinga iloba te zala na elongo. Betele kutu maboko, frère na betele maboko. Mais viendra un jour. Yo moko yako sutuka avandi na ban. Oh nani? Oh Philippe. Mais abanda kutukate. Zongisa erano maton. Ah mon frère, j'ai glorifié l'Éternel, je loue mon Dieu. Pour année parce que makambo otomoto yoka yuko na bandoko yoka pona yo. Mendenge komiawa. Merci Seigneur. Voilà ce que vous devez faire. Mais mi ba koma ça côté mutafinga kia. Oh non. Oh Philippe. Ah mutuki muchol. Hey. Oyebite ke oya kotuka lobi akokoma koleka yo. Baba Ali Banda, Baba Yunin, Batali Boso, Bakoma, Batasima, Baba Akuna Liboso Kuna na Sima, Bakoyawa, Bale Kabino, hein? Bakoleka, Bafre, Babo Bazana ko finger, Baba ko tuka, Wayanga miwiti, Bako finger, Bako tuka, un jour Kota Bangwawa, Balanda, Bayato Bayate. Oyina ye? Otuka ye? Kumisa yawe. Zongise mato? Pweto loboko na yawe ko monisa mana bato nyonso baponami. Talela yawe. Église, même oyo nyonso baza ba sirène. Un jour, faut baya bandimilawa. Faut babuta. Bien sûr, tant bayoki ke tata asa moni lo laka na bango lo kito na bango. On peut pas y aller bino elongo hein. Eza ke sengo. Ndeko na bino ayoki ne sengo nda moni ba yembi na bino elongo. Mais je ko la pesa bino miso akomona. Bomona ma eleki o elegaka. Pe ba komo kota 2 na chaque cellule. Ba komo kota chaque cellule ya mwanda na ba kota. Baya te eh. Certaines périodes me suis monaka. Pendant le badini na mai. Mais batona baza pena bolingo. On dirait bazokabana le babe kutika bango kimia sanka kende libela. Ce mois le baké libela na ba siko boye. Ça veut dire il y a un problème na libota. Frère je sais bolanda iloba. Yikampiko. On n'a pas beaucoup à vous dire parce que vous êtes déjà dans la parole et vous avez déjà tant écouté tous ces messages que notre Dieu nous a toujours donnés. Faites le nécessaire, convertissez-vous. C'est bien
dans vos travaux, vous avez que peu de moyens. Vous êtes en dessous de vos moyens. Mais pourquoi pas être au-dessus de tous les moyens? Yahweh, Nzam na bomoy. Azoka bileli na bino. Aroyoka kabosenga na bino. Arosala maye mazali même impossible, mais kolomizali koya arosala tout ce qui est impossible. Amen. Bien que plus moko pe ma be ponde ba bakoyaka, bo baza toujours ko demeurer ma be. Pluie quand moko avant ces jours de prière na bakake pour tungisa baponami mengoya tata e ko batela pe ko salela pe ko sunga moko na moko bokiango hein ben que tumulte pe mbonge pe amakas linge eleka brusquement et ça la date 3 semaines ma be mengoya tata e monak lito na tata e yokaka e ko yokabileli na bino. Senga na bino nyos nkolo akomimonsa rien que pour na bino peut big sa ville on yosoyo peut bayini bacha maboko parce que bayini bazala peut-être mon aux agueux aux agueux peut va troubler peuple de Dieu pour me telenga na ezala mais tout est possible. La main de l'Éternel et la puissance de l'Éternel vous sera totalement accordée. Pour que rien ne puisse tomber contre cette ville. Que la bonté de l'Éternel Dieu vous protège davantage. Oui, tata. Et ça, le pessi que l'amour na moko. Pour te baponam nyoso. Babout sama. Namingi pe bazaki baponam. Ils ont été induits en horreur. Pour se retourner contre la parole. Mais la parole de Dieu sera toujours parole de Dieu. Mais l'île Bananzam, et que toujours l'île Bananzam, jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, cette parole, cette bonne nouvelle, Yahweh a utilisé Baïkawa, peut-être beaucoup Mabassal, Baïkawa, peut-être beaucoup Mabassal, mais l'imono c'est tikal na monde entier, Babik sama travers bino. Bokangwa. Ilanga miwiti atata yangoyo. Amen. Ilanga miwiti ya Yahweh mbimba yangoyo. Ya kotika kabinote. Atatango ya pasi belela na kondimanyo. Atatango kozanga belela na kondimanyo. Atatango abwale talela Yahweh. Loboko na Yahweh sana bino lo. O loboko aketisi lelo. Nkolo akotika binote. Nzam na bomoy akoyokaka pe akosalaka pe akosunga pe akosala bino yangwana bolingo yika na makasi kata bino soboton samina bolingo soboton samina boboto na tata ezalaka basali soboton samina bolingo quel que soit problème de nini lolaka na bino kola bando yokango tout le temps sans problème lolaka na bino pe senga na bino ngoya tata et kozala ko accompagner bino jusqu'à l'infini. Bomona Yahweh nzam na bomoy. Mais nyonso ti bozali kata loba. Pour obtenir grande cause. Meilleur but principal pour Roland l'église aux frères, sœurs. Uniquement pour sauver bomoy. Bomoy. Un jour pour te bo hériter vie éternelle. Vie éternelle. Nde yangwana nde but principal au bolonga nanda. Pendant qu'on a même na cellule locale par-ci par-là le bon tata et Kambarabino. C'est vrai que le diable pourra toujours toucher. C'est vrai que le diable a tungisa kara nzoto alinga ko tungisa na milimu melibota milimu na bino et pas na tata ezali na valeur makasi mayi monguna o babenga ka Satan asimba milimo na bino ezali akokoka ta moko na kata bino te po bezali batamutuya vis-à-vis na Yahweh parce que bonyo se batia makolo nelangana ya miwiti bakolonga ka bango atamuke force Yahweh nzam na bomoy elalaka na bino elamukaka na bino
C'est vrai qu'il y a un quartier, monsieur Boyinamaka, parce que ce qui est biloko na boy tambola na butu ezoko kate. So banimba tondi na bolingo na quartier wana, même ko démarrer na biloko na bango wana démarrage. Ndenge bomona na camion et démarrer ne se kupaka. Même pendant que sauter pamba. Et s'il a pouvoir. Ah mais bandeko na Kristo. Yango bomona ka baye mboka baye bavandi na kati tandu nyonso sika lobezalaka. Musuba koma ka très en colère et contre, mais tant mieux. Ça va contre. Mais tatanda tindi la konaye. Lila kotata tindi oyina ngome. On n'a pas problème. Vis-à-vis na likolo on n'a pas problème. Vis-à-vis na Jésus-Christ de Nazareth, abandozala kotala ola mopaya. Mais c'est un peuple qui sera toujours mis à part. Et c'est un peuple qui aura toujours la puissance de l'Éternel. Et puissance, oh, une cola pesakawa. A côté de l'Obisegami Balemisato, Kakanaï la konaye. Yangwana frère, Ata Musala. Yoko tia Musala kola apanage na yote. Lokola point de mire na yote. Pour mingi pe baza na misala te. Mais bah comme un petit souki pembe. Mais ça n'a pas na bureau mon côté où. Avant d'aller à moi 1000 francs na ipamba. Ateki moi combo na ya bambi moi lipapa ne moi 5000 na mukolo ale. Pe comme souki pembe. Moi bazolo kambango. Ba que nous tout à mutu ba kende ko dépasser même ba borne. Ko dépasser ko le pas toucher pas simba. Pas kota. Na biloko sengeli mwana iloba ko kota te ko simba te. Amen. Soba yelio okota na bakisho okota. Soba yelio okota na babiloko ba science okota. Botiki na ba mukeli biloko na basimba bango moko. Église loba ko te la ko simba jusqu'à l'infini. Kaka nguya ya. Namutaza protéger la puissance du monde. Namutaza protéger la puissance de l'Éternel. Wapale qui bien. Amen, bandeko na Kristo. J'ai toujours na saye si kanyo so zali po ya wenzamu na bomo ya zali komona bino. Akoyoka kabino, akozana kabino bipai nyo. Talela ya ou quel que soit les problèmes. La victoire est auprès des enfants, de toutes les élus de Dieu. Dans la parole de Dieu, vous ne serez jamais touchés. Vous ne serez jamais combattus. Oui, bien sûr qu'on peut vous combattre. Mais la victoire sera toujours de votre côté. Confiez-vous à l'Éternel. Parce que l'Éternel vous a tant aimé. Il vous aime tant. Ainsi qu'un collabie que Bolinga Kaliloba Nanzambe Maka. Est-ce que vraiment, va frère, est-ce que Bolinga Liloba? Mais mingi bana posa ozonga sima pa komi na mbongo te. Et c'est 100%, c'est vrai Bolinga Liloba. Mais mingi so abeti a échoué a réussi point mi na classe te abando mituna. Ah, ngali loba on a comprendre te d'abord point ngo 50%. On dirait loba sali ngate. Loba za kunate. Ezana ba pointé. Ezana ba bitude te. Loba za kunate. Et ça grâce et qu'on peut ça aux même le premier na il va mi ba comme appelle ba premier. Bazate. Aucun loterie aux Italiens lo belinga ngate to bet na moi ndape voter loterie hein. Nan boke protote hein. Bon frère, so beti loterie aux Italiens, il be salite hein. Na li pamboli on est pas basal on dirait pamboli on simbité basal on abandé au talaboy. Est-ce que bana puissance frère li pamboli est pas na loterie te. Li pamboli est pose grade na mosalate. Li pamboli église pour nous collaborer la koyo butu baya makuti yo vide. Baya na moy esika bazula ka mon peuple abatu et pas na mon peuple na ba ko sisti angote. Ba mona kaka vie wapeleki kozwa loterie na kozwa force divine wapeleki. Amen bandeko na Kristo.
Baser, peut-être, un jour, otika. Peut-être, bino, bétisek, mais libalango, on dirait, yete, hein. Obili bale zo atanatika nangazeke. Omoni ba frère na ba simba biloko wana o ya kokota kota. So okoma omona mutazo tambula rouge, blanche, noire. Je dis comprendre. But ça permis kuna et pas batunyo samukedi. Mais akoloba me église ngozo landa tala ko nanzo to sabia tika ponga na balayo. Okutika? Oh, mutaenda kochim. Tika nzeke wana ezo nyokola yo. Yaka ngap na okomi penda ko leki monde entier. Otika. Batwana bapesaka penda ba montant. Abilu ko zo de mere na église wana na libala o na ko bala ote. Ser tia ye wana vani na nga penza na mutangwa ye abina tika mena moni azo bimisa ba na poshi ba dollarene zo bima elongola ba dollarene wana elegi dollarene ya pharmacie. Amen. O ki babenga dollar c'est dit etika la ba chaka dollarene. Soki mtazana ngona baduler na mtu esili. Lokuta molimo esombami bomo na yo ekei. Naliba ozwa eya te talila ya. Amen bande kona Kristo. Ba mama ozoki na ndako l'église na bino tiere. Nga pona bien église bien nga Jean-Marie. Okoloba nini? Jean-Marie. Jean-Marie. Otani andega asapaka wana. Mo coach on soki abeti yango. Abimilo mo gentleman mo boy. Amen. Est-ce que yo kolanda Jean-Marie te? Obiso continuer na revele sili. Yo kolobani? Non. Olobani na église yango papa boy. Lokola papa boy na bata na libala nanga. Oui, kola opesa bino conseil. Somo bala lobi tika église landa libala. Mama landa no libala na yo. Amen. Parce que chose na libala, moi ti moko ya bien. Moi ti moko ba chameli ya bien, mabala monsieur za kitoko hein. Otali miliki ya bien. Ma papa okonozwa ma pakaka ya minene. Miliki ya ba mama ba chaka na ti et comme la peinture. Donc et comme très lourd. Vous calculez tango a pesaka. Mes frères. Mais un problème. Conseil de qu'on a bien appelé ma balle, monsieur ça ma balle à boutique te. Puis en abondance. Vous êtes, hein? Amen, libota. Dans la parole de Dieu. Libal ou pas libala, bokonzaliko. Mwende kolndega sala na mokilo. Ndeko bokoma obenga na bébé. Mutaza mukolo na mandefu bokoma obenge bébé. Et c'est ça normal. C'est bébé. Mutama mukolo na mandefu obenga bébé zaka pona ko lengo la flatterie. Mais quand bato obenga bébé ça. Abeti, moni orange, hein? Comment on dirait, comment mon nom, on a comprendre, mais si ça c'est bien, mais na moni ba véritable bébé, bango ba otambula, tiens, appelle na mukongo. Oh le ba, mais Thomas, mais les camnines, ah laisse-moi, ah tu connais ma kelele, yo pe comme koko moko boye. Ah Melibota, frère. Naliloba atabino mibale ese ndulu kesi komi wa misam sisa bamindele batambulaka memba komi ba mikolo bapaka
bamibale basimbani boye. Est-ce que Congolais basimbana boye bamibale? Congolais bazalaka wana ko motala oyo akomelo mo ke shimbi moko boye. Oyo penza zaso yango te. Lukula monaki mususu bengiye mobali munene ba mo benge bebe. Or kaza bebe te mukolo. Donc faute na bino ba mama. Frère, pona ko benge na kombo bien obandila kaka. Yo, Thomas yo. Akena balabala. Bebe. Abia, madame abenga ha kombo te hein. Awa kombo ne babinga bebe na kombo roma bebe moko boye. Akomika na mongo ça comment ça va? Ça va bien. Aliyo kuna komiso ayema na ndako. Ovimbisire ofongole misho kula ndege ligoro de fongola misho hein. Ou bien ibu. Ubutuwab. Bombambuma ya miso. Lalisa. So frère, maman, so comment fongola mobile miso boy. Et si le ok misa epo miso zo bangisa ye. Ako kende. Me vali nyosho ndenga zarakawa. Banane basana kimi na ndako da bango lelo. Mikolo nyosho bandane bandi. Ba frère, kimia na kimia. Konganga le kula mboa izate. C'est vrai. Mi sapika mi bale. Bongo bino nyosho. Et comme ils disent. Frère, lipambula iloba soko swana na ko swana zana ndako lipambule ko kota te. E bando suka kalibanda. S'il vous plaît. Ndako na bino zala penza place ya kimia. Place ya kopesa na conseil. Place ya kopesa na mesengo atumu mata bilei izate. Mesengo na bino ka na kimia bozo lakisa na kata ndako. Lo yembo ka ndego moko obanda. Short frère obandi lo yembo. Madame Landi. Place monsieur sok sera bandi mwa lo yembo. Sunga kola ya zoke na teneur. Yo zoke na. Na ba pasi. Ndako na lubongo na yawe ko batela. C'est vrai que ba frère monsieur ba yemba ko yemba te. Wana omotenga matengama na bon pasi na. Sera lo ba frère oyebi ko yemba te tika yemba. Ataza kotengama ba ange ba koye pana ngongwe ko bonga. Amen bande na Kristo. Malgré moi chaleur pe yeye moi moke hein. Nana besoin chaleur et continuité. Pour nana besoin ba frère ba tungishana te po ndenge na monna kindege yake kuna yake mabena tali me ba papa pe baza kuna non tata boete ma maman bino ba utinda to continuer bino oza sika pio hein. On dirait toi changer si comme ma frère ba kuna bino bole gagoto hein. Alors, vous que la frère m'a pona moi chaleur et continuer. Mon message ka mukuse landa liloba pona lobiko ya molimo. Molimo c'est quoi? Molimo boti na mbeto bolali bapongi. Tala banoto nyonso bo vivre. Nzoto tikala ki mobimba ndenge liwa peza laka. Me ame bimaki na elongi na yo. Ame yangwana bazwaka na facilité. Mundela sali photo ba bibende. Azui moi. Pelir onyosho ezwaka po ba capturer silhouette na yo. Tala ndenge ba juste silhouette na photo. E bimisi directement image na photo. Tande bazwaka mondela zui facilement. Allure. Azui appareil bibenda combiné. Il a touché un peu la grandeur de l'Éternel malgré bino. Beaucoup les cas plus qu'on les cas plus tard. Ce bouton de la Crimea, ce bouton de la Sengo. Azui directement ba pareil kandega chemanzungwana. Azui silhouette. Azui image. Ya fond. Fond no elatika molim ekoti na banzungoy. Ba on mona ti même na Porto même na Amérique, partout dans le monde. On voit maintenant grandeur, na valeur, na image no mobimba. Peizo loba, mutabimi na télévision loba. Ye moko a tellement jok oh ngai wana. Me bandaki ndenge nini? Voilà ce que oh union ba simba makambo ya butu wala onde babanda ukanga ye yangwana.
Bango kangango même na silhouette na écran. Yangwana mingi bakoma même na ba pareil. Ko toucher biloko nyonso bisika nyonso ba pareil bino bozui. Même na ba pareil, oh ba jeune bakoma mikolo nyonso comme ne tongo tipo kwa. Ouais. Sakana nango me eza place musoka ndo chamu sapi ndamo makirano ekei. Endenge kei wana yangwana bomomona même na mabala mutu amusika ebele abasa azomona na mboko wana ma sœur banda na moni na photo na sepele na yo na lingi yo oyebi position na ete oyebi mobima na ete oyebi valeur na ete mais alingi yo oui c'est vrai na kala na mobango ezalaki mbe na photo be na télévision mutazui libala mais quel genre ya libala mais quel genre ya mobile mais quel genre pe ya mwasi oyo aduli mobile na photo bandawa na télévision banda kuna tiawa luli alongo o nyonso baza kuna moni bango te. Ça veut dire ça dit quelque chose. Mais heureusement pour vous, la puissance que vous avez, même à luli na photo, même à luli na télévision, même à luli na appareil, mais que ba pour un jour toucher place makila et kendekete. Pour même na appareil cellulaire comme appelé magicien. Même na computer na ordinateur, bako zope esprit na yo. Yomona bo baza na puissance te. Abali mobali wana, abalani ko kende pe komi soki azambo ponami e komi lelo lobby reporter. Oh mobali yango aboy. Non, c'est parce que mona ki no moto soki aye place nazali. Bouriaro na omona, ça ne va pas. C'est un message pour vous dire que ni mabala nyosha musika ya ba pareil ordinateur bolingana kana téléphone ni voyage nyosha yosa na babasali na téléphone et ça n'a problème. Un jour et que s'en suivre. Et ça n'a koko somme sous ce roya, so za mo ponamite so za le monanzambe te. Parce que le monde voudrait changer la façon de vivre dans cette terre des hommes. C'est à tel point qu'un jour, le monde, et ça va voir plus tard, et ça a un esprit mondial. Parce que le monde, un jour, ça l'a conduit dans le gouvernement Moko. Dans le point mondial Moko. Il y a un commande na place. Il y a 3 chiffres. 3 chiffres, one. Mais pour ne pas pona mnaila tata miwiti. Ezana differita tabachi yango na nzoto. Kula kwa effacer yango. Yango na monde. Ba osala même na pareil système à clonage. Bana besoin un jour na monde. Ko ba kufa ba kenda directement na cimetière na sikate milimo ezo telengana wikena magie wikena ba puissance nocturne iko bando bima yangonde kokoma plus tard na monde o ba wala kisana ba cinéma muta monene na minute pe ablimwe abungi mutu azali bando sala mota kufi awa na kishasa ba mona ye awa tambola mingi bazwa ba zaki ba noir balongola posonio sa noir ba yungoli a comme Europe a comment vivre. Le Seigneur va donner ce basoukandengoan. Plus tard, le monde est à la conduite à clonage. Mais Yahweh a tindi le banaye. Pour être salami sala pona bapona minaye. Pour pas toucher milimo bapona mite. Parce que milimo bapona minatata ne bakoma. Ba vendre jamais dans ce jour de mort. Ne bakende na paradis. Paradis. Zasika VIP salle. Or is that a VIP? Very important person. Donc, bateau baza important na vie en Zambe. Pona mokelo yo, eza oyi basalami, mais baza important na mission en Zambe te Satan sha somba bango. Eza na bato baza important et pas na Zambe. Bandima en Zambe. Baza moins important. Mais baza très important te. Mais entre-temps, yawa bandoluka bato baza
très important. Plus tard, batikala. Un jour, on va changer le monde. Système négatif et ça l'a cassé. Plus tard, Bible et l'imolami, il y a un monde à venir. Parce que le besoin là, pourquoi nous avons à travers vous, minérenio c'est tondiao, mais vous ne connaissez même pas la valeur de cela. Congolais moko ayebi valeur orte, Congolais moko ayebi valeur cuivre te, Congolais moko ayebi valeur cobalt te, Congolais moko ayebi valeur uranium te, mais avant de regarder mboko ango biloko ango ezali. Mais plus tard, ça ne sera pas comme ça. On pourra changer le monde. Que tu as vendu à comprendre la valeur nango. Ce n'est pas pour se fier nango, on ne peut pas se confier. Soit se fier de matériel. Matériel éthique à la cas. Attends, tu as un dollar dans la poche à couper, accident, pas dollar éthique. Mais pourquoi ce dollar ne l'a même pas protégé? Moutagoku femme plein, lune de miel, les balles. À Kofi, les balles étaient calmées. Pourquoi Dieu n'a pas protégé ce marié? En pleine richesse, mon ya mingi, misala minene, mutazala musala akei, mais pauvre chômeur, azala musala tana bureau ya malilité akei, mais oh azala musala te chômeur, azotambola ka makolo, akondo bambali papa, ti suki pembe, mobange, mpaka, ake na tango okolo abongishe la vie na ye. Ça veut dire que ma bongisi nyosha mabe, ba piège nyosha mabe obando tendre bino na bata mabe, mawana bango po ba kolonga. Kola bano longa sabino akamo ye moko. Oh, mais to chaka wa singa o so anyati awa akwei. Mais singa ngo ekewa. Ça tel po lingomba liloba, ezate que retour à l'expéditeur. Non, etali moko. Ata tsaka ngobi bende ya ndege na ndege po oni atango okende e pana nkolo pona bino ba pona me oni ati eziki nyos na e benda ko ezomona na ye ezongele ye ezongela ye mokote awa sozali vengeance œil pour œil dent pour dent okotika ko sala mo pona na yawe awa esila ezika ye moko asuduka aoya otala po mutachanga motambo. Même dans le na ibal. Ba péché tant ba tchaka ba filer. Ba tika ba filer ti libela. Ba sala kanini. A chef filer na tongo. Nzambe, a chef filer tala ba péché. A chef filer. Nzambe na sambe la kayo. Jésus Christ de Nazareth. Kita awa na filer. Benda ba mbishi nyoso baza koto baya. Bakangama. Tango yana poko na tire filer. Ba mbishi batonda na boîte. Quelle prière. Quelle prière. Nenge Satan, ba oya mabe, ya mokili ya Satan, ba sai la rabino. Ba sai rabino ba filet, ba zwa ki de wana travers misala mabe. Ba o ba chasseur na zamba. Asa ke otia chacha mitambo ya banyama. Oh, frère sœur. Mais quelle grandeur la parole de Dieu parce que dans l'église à Maloukou et Bandaki. Donc la tournée pastorale. Totali bayambi bisono ba mboto misuni tondi na basani ba mboto ya oya mnene ya ga na maboke ndeko na bino 1995 zakele abete oh ba pécheur boyanan tala biloko botiele bisono basani totondi mabumu merci beaucoup mukolo toko ya wana na ko yela bino ba filer chaque pécheur défilé na boîte toko somba to tiele bino ma boîte. Babia bete mabuko prophète merci nzamba pambula bino toze la ndeko kota moto azonga yo soma ba filer ya pona ba péché bakanga bambisi na ngane bala somba totala yo ngo somba ba ba boîte pour contre pêche plus question oh nkolo lobini ndeni makambo boy makambo zo sal o somba ba péché ko meka kutute ko pesa bone ya nute kande ngo lobi esiko kande ngwan kolo na koma le homme politique pour politicien akolo ba lobi na ko yela bino mapa yete c'est pas tous les politiciens hein. Il y a les lobes comme une réalisation hein. Les apôtres oui c'est vrai que la politique est en makamba belé alors ndeko na bino avanda abombango
Ce n'est que mikolo a mofungola ke ba péché ya mboko yo maluku. Message oyo banda na tonda ke na dunda kinyo so bachaka kola we banda wana komeka lisute ata we na maluku lia matembele lia ndunda lia bikalakasa lia ngai le reste kosima ngote. Amen bande kuna Kristo. Bandi mimiki bazimbi sabango baloba nini? Omone bazimbi shiba mayele. Bino bolia missionité. Ah, me prophète azoko sabilote. Me soke na ndako na liaka. Na oliango. Pona musala nango nini? Ba oko sabino. Banda 96. Tina lelo. Frères et sœurs. Bokaleke token la zaki mbokani. Allemagne. Tolongwe banda tongpo. Climat zaki moins 22. Moins 22 so jumai ochena na parapluie ozali boswan. E komi libanga. Yo. Me mayo komo kanga maboy. Oso paka boy komi libanga. Meto tambola. Me kona bango mo bazara so malile koti bango nyoso ba koti bisika moto. Me biso to ki paka te do tambola. Tongo tipoka tito koma ki 23 heures. Tolia kite. Tito comme 1h du matin. Et si à toke neki pe bazaki bandimité. Bango ba baki fo boya to mon avino. Toko ta boye. Boye 1h du matin. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Bah c'est pe tozong ce matin. Oh non, faut pas matin na table. Tu connais to matin na table boy. Ba fongoli basani a boy. Télévision. Oui, je peux saluer déjà bonjour. Amen. Peut-être ça nous on gombe. Tala oh bino bokata bangombe roma misuni ya moi. Ya bato mawo. Mais kuna bakata misuni batala kate. Donc bato balamba batala kite bando yoga ke oui bato ba oya ko mona ke oui ndako tulingi bango makasi. Bafungole sika ya bambisi. Tala maboke. Nabi bosani mususu bafungula kote kuna ndege mususu boyimba soso ya minene uona makorezo do barabino soyez les bienvenus. Zala pena libumwe beti mabe sani moko ezaki ndunda ata nini legimi pambate bamonika batunyo spéciaux talani spéciaux misa minne bokomina mawabo pona. Merci beaucoup. Très gentil ndenge boyambi biso. Mais bipa nyonso yo tokota kate. Oh, bokota kawa. Boluka ramate. 1h du matin to oluka suma tembele wap. 1h du matin to oluka ndunda ba shop no se basiba kangi. Et to ça bon. Na moni market ona nzala. To senge pana nkolo. Apesa biso ka makasi to lala. To so mo pongi akimia to olamuka ba bijame. Wana boche biso mitambo. Bosenga pardon. Bosenga nzambe pardon. Wana biso tofuka mi bino botembo bosenga nzambe pardon. Esika bayambi biso bayeba kite tokutira misuni tolia ka misuni. Nabi mekeli moteyo za moteya solo hein. Tosenga pardon biso senga pardon pona misuni te. Na makamusu to senga pardon me oyo kolabi niet. Madame, pour ça, abambana na se. Na lambi na décision. Oui, on lambi na décision qu'on la pambra yo, décision on a qu'on la rosaila yo. Mais to la calme. Babi, so que zagata mo shop mo basambata boîte boa ya mayebo. Mayebo rose impossible. Bana mibale bana bazaki bo mibale. Babi to sana kopo moko ya mayebo tikali. Eza wap. Wana moko moka mukeboy. Za munene te. Bino mne kutonda. Na bafufoto kuti awa. Bomona match ndeke uzala. To better match. Bomona ba dribbler bazala. Amen. Babi malgré tout, malgré singa bosenga ka pardon et pananzam. Tobi jamais pardon et pas biloko to stol to kenda. Lo to so kenda. To kontrika na biso sheme na biso.
bana babandi ko regretter bana bazoke bazwi na pongi bake olala biso kanisa kito to match munene kozalawa basani penza balamba penza nde bake bazwi baluka kina boîte ngo ya mayebo bake otrouver ngo ba chauffer kaka bacheka mwa mafuta chao bache mwa pilipili bandeko orke pilipili pe ndi mafufu mingi bakanisa pilipili ndi mafufu te pilipili endi makafufu endi mi de bandeko beti match ko le ka ba grand joueur bino bolendeke ni bomboni tana ya mabuwe tondi tato lembani kutunango boleli ndeke ni to lembani kutunango simbi nde bien ba regretta mais ce que bino bandimi ok voyager banda tongo liaki te tite hein ma frère 23h omoni ba téléphone aka baoso babandi téléphone ezaka dangereux bakata bango te so babandi ese ba lipumesenga ate esenga na malembe esenga na makasi na bamusu bakoka te wana komi yemoko akomi na kotelema zokoka te c'est vrai que bande wana bino ba bisika ba voyage bakemba kana suka abwale za bisika mi bale bisika musu na Afrique du Sud tuki kutambula tozui kutambula kuna yenga tiu basoweto tambola basoweto kwanga to komela tamwa koka nzamba boy to mela tamwa bisika to tambola la fois journée mbabolete mingi bakana to kena poto pona olia jamais la fois journée mbabolete hawa ndeto kama uza ba précaution avant de voyager bakalingi mwa farine bache mwa boyimi mwa farine ba mama bomo beta wana na mwa ba kwanga ya réserve mais quand to bando voyager rien ndao to komi pe 2h du matin en Afrique du Sud ndeko bayamba biso amemi biso membre la famille mondimi le kuma prophète kon to iki prophète kon da mutu munene to ko yatla antu ka bila bande to kuta esika pete okende kula bandawa ti kolega nzadi Kongo nalibumu elokote 2h du matin mboka nyonso basiba lala to tambula na bamboka musipona upambola bisika mususu bato basiba lala mboka mobimba pona donc kosenga ya bandimi to motambula tititi ina di mate tu balala peto to zwaka na tango la te musaleleki to koma tala misuni Afrique du Sud to bafungola kuna misuni babibi loko nyonso bolambi to liaka te encore na lingaka bowayo basala na bowayo moko impossible otali yango okanga motema te meto moni yango ndire ko minkele to liaka te soso ya kotumba ya kolamba babi nyonso to kotaka te eloko monsieur kolamba wa ezate to kosandeni to tala ka biso nyonso bi merci beaucoup botikala bopesa lubi bana balia na tongo biso to continuer chemin tito koma kisika kovanda 3h du matin en Afrique du Sud 3h du matin banda 6h to liakite to ana jeune te mais ezo déranger kenzala penda bovandi mais to motana mais to sandeni to somba bloko na shop ba shop biloko mususu zape ya mabe non mingi bataya bango bopite prophète azoko sabino nanda ko tamu mususu aliaka ne ti mukolokonda ukota na mabele na eloko na mususu ekokota na monoko lisusu pona olokumu na ya pona kosepelisa nzambe na bomo po nzoto ebika parce que abomaki soso nao alambi nao ale basali mosala moko baparticipe na mabe tobite pona bamama kuchana lolendo teso mobali bolingo eleki makasi lambelaka ye poso tiki libala kufa malgré tout yoko pesa mobali supu nana mekite sio sio ezana mungo sio ezana pilipili ekuboma libala ozana udroa umeka batela libala frère batela musala
Loa nyonso mosala tosa. Mikolo ayebi na kosala kati na bino. Libota mwanda bolinga iloba tro. Yango na kolo apesi biso opportunité. Chaleur ezala te. Mvula ezala te. Bien sûr que ya mabe ya bakake ezoya. Ezonga ata mosika ezwa bafidèle te. Ezwa bandimi ya liloba te. Nguya tata ebatela bapona mina nyonso na kati na itando nyonso ya mwanda. Loboko na yawe ebatela moto nyo. Nguya tata likolo esalela bino nyo. Bolingo etonda makasi na kati na bino. Incompréhension, hello. Makunya, hello. Kotonga na ezala te. Na ngomba mobimba na bule na tata. Tata akozana bino elongo kino suka akotangwa na bino atamuke. Voilà mon message kaka mukuse pa na tata. Mingi ya maloba kolekeza te. Nguya tata esala bino. Merci na ba autorité. Na ba excellence son honorable. Et monene ah na mwanda pena honorable wala ndaido ba mais gamusinga isa gloire à Dieu bisika musulu bakokaka te kolo akotika bino te carrière politique tombo na kende se musika kolo akobatela pe akotambusa bino o nyosa mikakatona ya bolembu ya ba maladie talela yao le bon na tata emimo sana batonio botala ke bana nzam tata na batone longo yao zana nzam na bango bakozala bato na ikina suka na ikeke. Amen.